Papa basala su biso nem to koma lukambo sko ba benga na biso potoke wa toke sa kindumba tokomo bachel tokomo bachel donc moi lo bano lo moko oyo bakonzi bakolanda biso masolo etali bataswani oto bomoni bino bonza tomba ezalaki mokete eza moke ok espace ezalaki monene mais boyibi l'état bozala na mwa bolingo noteke tosalaki boye bondimi boyebi tata mokonzi ya mboka mwana mboka ministre leo aza motema moko malamu ye mutatala environnement kolukela bino esika olobino mkonza mboka mwana asa musana so atali ke limite wana bayiba so basali boye so eza kotema mapangu kuna nde bayiba so basali mais oyo ezakata wenzeti biso kotona wenza toza koyibi na biso elote place bano yiba l'état eza impossible eza nde l'état nde mutu akosala baprécaution ya bien pour que population va se réjouir. Jusque là, la population a se réjouir, misale ezate. Ba place tozoko débrier, yango yo pour population a luka moya vivre. Botangu l'état comme déjà ko appliquer ba ordre moko ya makasi sur population na ye. Eza lokola zo tia biso population na danger na ye parce que to vivre ndenge nini. Beka ko sa biso bando bako nda biso na biso podcast télévision bali be ko lungola bino bali ko buka eza ndeni bino boyibi l'état. Biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi Matono mingi bandeko balandi ya biso podcast télévision nga bino chef Inza Manzamba les grands bokatier motama kongu nazali wana pena bino toko talsaka bino awezali avant démolition baza ko démolir bomone te bandeko bali mwa kolengela bazali mwa kolongola mwa biloko na bango awa tozali na matete na tomba tozali na matete na tomba awa nde ba ko silisa morelo ko zwa ko sunga bandeko bamone esike tezalaki bandeko ba ko sala mosala na bango bandeko ba ko sala boye omone teza kolongwa ba kolongola ba ko sala makambo nyonso tu awa na kati ya matete na pesi ngone bandeko nyonso tu boko landa biso na ya biso podcast télévision mais na bosani te bandeko pe bakoloba liloba na bango bandeko pe bakoloba to tchali liloba na moko bazali na makamba koloba na kati ya biso podcast télévision na bosete na pesi merci mingi na mwana mboka Léon Mulumba balobi ete ye moko nde tata mokonzi na mosala kitoko oete aza kosala na kati ya mboka mwana mboka Léon Mulumba na pesi merci mingi tata mokonzi Léon Mulumba mafololo bisiko zali mosala ezokende mwa kitoko mingi mosala ekotambola malamu mingi na kotika te bana mboka wana tozotambola na ya biso podcast ero bomoni couloir nyonso tu awa tu balobi bazali kolungola ngo ezali boye na boye eza kolungwa mais na otika te bandeko mususu bakoloba tobeta mwa piololo na bango bakoloba ndenge ni ya biso podcast eza avant démolition mbote tata Beauté. Bonne santé. Ça va bien. Merci tata nangai. Awa tozali na bandeko musuba zali awa tozana bango toza osolola tozana bandeko makameze bele tozo sola mbote tata. Mbote. Bonne santé.
santé na kimia na ngolo. Bandeko bakonda biso na biso podcast télévision meka koloba meka ko beta mwa mbela lolenge te ba ko buka bandeko et pas na yo moni be lolenge bo. Bon ko buka ezali mabe ezali pe malamu parce que soki otongi na terrain ya l'état ezali mabe mais soki babuki yo ke oza na terrain ya l'état te wana nde ezali mabe. D'accord. Merci beaucoup. Merci papa. Bomoni te bana membre tozana bino awa bomoni tozali na ba maître bali ko buka bali ko sala makambo ndenge singeli toza pe na bandeko awa tokoyo koloba tata mbote mbote ata tata mbote biso to finga ka bêtise koloba nga pe nga mikote to finga ba bébé mama likolo mana. Bon ça va, merci beaucoup bandeko ba ko nda biso mbote wapana Mbote. oui papa na ngai bandeko ba ko nda biso lelo ba ko buka balobi ete siko yo te boyibaki l'état mwana mboka ministre Léon asali mosala na yo oyo bakonzi ya likolo batindi oyo mpe esengeli mpe asala oyo ye asali olobi nini mpona ye moto atali makambo etali environnement. Bon soki eza eloko keno bayibaki l'état lelo oyo ekomi keno bazwaka koboka siko l'état aza na raison eza na eloko ya koboya te soki eza balabala bakangaki balabala eza ya l'état soki boyibi bokoti na lopango na bino soki baoboka yango l'état aza na raison na ye tokoloba soni mais nakolinga nde soki bapesaki ultimatum esengaka keno kopesa bato babilengela soki eza keno baza nano prete ole kobuka na babiloko ya bato ekozala malamu te fo ultimatum kopesa kotika ta. Merci beaucoup. Merci bandeko tozali awa ndenge tokotambola bino ndenge toza awa na toma mbote ata na ngai mwa liloba na yo olobi nini Pona lolenge te bakobuka bino awa kobuka eza mabe te fo espace etikala polele kote sengi bateka kote sengi balongola intérêt ya bato nyonso c'est important. mais bandeko mosusu bazoboke ono te l'état azosala mabe ndenge balongoli bokomi bachômeur telaka kanda kaka me normalement yango mabe te yaka kanda po wenze mosusu eza te ebongaki nde balongoli batindi biso kote mosusu. Merci napesi encore merci na mwana mboka ministre Léon lolenge ete makambo ezokende tozali awa na bamaître bomoni ete baza na bamarteau basimi bamarteau makambo ndenge eleka ezali be ndenge nini na bandeko balanda biso tozali awa ndenge tozotambola na bandeko tata nanga mbote ndeko nanga mbote papa boni santé kimi ezali mbeka koyisa biso bandeko bakolanda biso na biso podcast télévision bali be kolongola bino bali kobuka eza ndenge bino boyibi l'état bon toyibi l'état te mais soki tokomi na idée ya koyiba mo eteni ya mabele ya l'état po toluka mwa mbongo misala ezali te ozomona problème ezali toza bakompagnie ya kosala te totelengana tozwi mwa esika ya kolesa bana mwa matembele bon tocomprendre pe te l'état lelo alamukeli biso tolongola babiloko yango totekaka okwa na li français nde babengaka akila faute bon tokoki kopesa l'état faute te tokoki kopesa biso faute te mais so totali bien faute mpe kozala ya l'état mpo baentreprise ya te biso bacongolais tokosala ni tosimba machete ou bien tokende bamakambo mosusu ya mabe yango tomipesa na kolukila bana mwa matembele yango vi compagnie eza te vi oyo tovivaka nango yango oyo ozwi mwa 2000 bana bake classe mwa 2000 bana balie matembele soki mpo na misala so l'état se baentreprise abike bolongwa na wenzi bokende misala tokei nana otikala yo ozozwa salaire mosusu ya $500 $700 oza na ide ozala na wenzi mais so moto osabwe pasi tozali afo tofutela bana baminerval yo ozoyeba station nini tookende nango na mboka vie ekomi difficile masala ngai donc yango nde likambo nde ezoboma lokola l'état atelemeli biso alayeli biso nzala twana eloko aloba te makambo nyonso eza mpa na bango bakonzi bango nde bakobomisa biso bango mpe bakobebisa biso twana eloko aloba te. Merci beaucoup bandeko bazangi te mwa maloba koloba bakobakisa mbote ata mbote liloba na yo bon liloba na ngai ezali kaka toza na regret mingi mpo na mboka na biso kompanie eza te basosiété eza te oyo kaka bozomona awa yango kaka bana bazolela biso nyonso tofifreka awa me kotala boye
eza pena malamu mingi te donc l'état komo coincé biso orge yende mutazaka papa mais kasi mwana mboka ministre Léon Mosala sali ya kitoko bomoni te bozalaki mwa kokangama basungi bino bon kotala boye na biso boye ndeti boye eza nango wenze akoki koya kaka loba na biso ke no bopusana na mwa nsima po tala kaka boye na weme kobuka wenze talaka siko bato bakenda boyibaki be l'état toyibi l'état te l'état ye moko mutu ayaka babisiko nyonso l'état mutu apesi biso toyeka par teke totia boye l'état ka commune ayebi brukume saleni. Merci bandeko moi liloba. Bon ya koloba pe ezali te tala kaka mboka oyo misala eza te soki l'état azwi mesure oyo aza na kati ya kozwa wana dongi moya kosala eza te tokomobikila kaka na biloko oyo tozoteka ya mike donc il faut ye moko l'état atala nano ayokela biso nano mawa avant kosala eloko azolinga asala esengeli alukela biso mwa espace moko boye soki alingi abuka wenze ndenge azwi mezi oyo azwi nde oyo nakoki kobakisa nakobakisa eza te parce que misala eza na mboka te donc bana bazotanga kaka na mwa débriation oyo tozodebrye ya moke donc l'état ye moko azongisa nano makanisi nsima mosala azosala eza malamu mais d'autre part pe ata pe nsima ya bato bazoteka bazodebrye na kati ya wenze oyo très bien nde liloba na ngai ya suka yango wana. Merci beaucoup. Avant démolition baliko buka wenze ya tomba bali ko buka wenze ya tomba matete ezali ko kende mbote ata mbote papa boyibaki l'état na wenze ya tomba bakoyiba l'état te po l'état bayibaka ete ezali mokonzi ya mabele mais azalaka pe na souci ya peuple na ye atalaka pe dimension peuple na ye bazo ko vivre population ezo vivre na dimension nini pour que population banoyiba l'état eza impossible eza nde l'état nde mutu akosala baprécaution ya bien pour que population ba se réjouir jusque là population azo se réjouir te misala eza te baplace tozo kodebrye yango yo po population alukaka moya ovivre botango l'état komi déjà koappliquer baordre moko ya makasi sur population na ye eza lokola azotia biso population na danger na ye parce que tokovivre ndenge nini aprévoir biso nini kasi bino mpe oza miyibi boyibi l'état toza miyibi te eloko oyo biso toyibi batalisa yango épreuve siko biso tozoluka nini baprévoir biso petit peuple tosepela na l'état na biso vrai faux. Merci beaucoup bandeko wenze ya tomba yali kokwea bomoni ete bandeko bakoloba mama tata leka bandeko bazali kotala pe kolela mingi wenze ya tomba yali kokende wenze ya tomba bali kobuka bomoni ete mo espace oyo ezalaki awa pona mutuka eleka bon nayebi te nakomona kaka lelo nde kokota lelo namoni mutuka ezoleka na pasi mwa mokonzi ya mboka mokonzi oyo atali ete ministre environnement mwana mboka ministre Léon alobi note awa il faut kolandela makambo tu eleka be malamu mingi yango nazali awa na bino bana membre bana mboka koswana ba mama ya wenze ya tomba lolenge ete batondisi mwa makaltipe mwa makambo koloba motema pe soki bango mbote mama baobuka yo te baobuka te baobuka yo te bakobuka te mpona nini biso olielaka wenze na biso alukila biso esika ya bien oyo biso tokende kovanda mais kasi olongoli te dans quelques minutes baobuka te akobuka te baobuka te oza sûr d'accord mama lobi ali mwa sire ndeko mbote ndeko olobi nini bandeko bakolanda biso mais bandeko bakolanda biso fo koyebaki l'état osala mosala na ye fo l'état buka ezala bato mosusu ayiba mabele ya l'état des années atia mpe balocataire aliaka mpe mbongo yo okosa l'état bakotala matalatala kokosa patron na yo eza mabe boyibi mabele ya l'état bane ebele siko l'état sika osala mosala na ye bocomprendre l'état osala mosala na ye l'état osala mosala na ye mpe l'état bapekisaka ye te alingi topesa papoka nini ya biso nini bama bakaneli
wana moi mama za mbote ya mala ngai okana lo ba makambo leta te boka kumeka ba olungola yo oyibi te so ba longoli nga ba mba koyeba kaka oyibi na wenda leta te ngala lo ba makambo te oyibi mabela leta na lo ba te pa ndimo oyibi na yibe loko ndimo za moyibi ngala la moyibi te merci bandeko bo wanda biso awa tozawa na wenza tomba entrée ya wenza tomba tozawa na ba mama mbote mama na ngai boni mama mabe ndenge mabe po boyo sa musa mabe obuka biso to kewa wenza tomba o des années hein papa to kewa babuka ne ba mama nyonso pona bino te bino ne bando bwakela biso tatala bana tikala na ndako ngana kesha eza bongo ba papa basala sute biso ne mtokoma lukambo siko ba benga na biso poto kewa to kesa kindumba tokuma bacheli tokuma bacheli ndako mo loba no loba moko oyo bakonzi bakolanda biso masolo etali bajaswani oto bomoni bino wenza tomba ezalaki mokiete eza mokie ok espace ezalaki monene mais boyibi leta bozala na mwa bolingo no teke tosalaki boye bondimi boyebisi tata mokonzi ya mboka mwana mboka ministre leo aza motema moko malamu ye mutatala environnement kolukela bino esika olobino mkonda mboka mwana asa musana so atali ke limite wana bayiba so basali boye so eza kota bamapangu kuna nde bayiba so basali mais oyo eza kata wenzeti biso kotona wenza toza koyibi na biso eloko mais bosa musala donc bosa musala boyeba mpe nde tozovivre na mboka esengo eza mokie mpasi eza ebele totangisa bana ka tolesa ka moteke to akuluna emata bosa musala d'accord mama okobakisa mwa liloba na yo abakisa maloba mibali basalaka te ndeti nga nde naza boye nakovanda mpe mobali azwi nga en charge aolisa nga mais 6 heures nasotaki na mbetu nga na ye mpo ani soki ozalaki na mosala malonga ete nga ngai nasote na ngai navanda 5 heures daa na ye mpo bana batanga bana bazwa eloko ya kolia donc so na ye te tokolia te minervala bana mpe tokofuta te sikoyo apesa mibali misala biso tofanda na ndako tosukola bauniforme ya bana tosukola bilamba mibali tobongisaka deti boye mobali atikali na ndako nga na ye koluka mpo ani mobali ana esika okende te mais kasi boyibaki leta toyibi leta te so tozoteka na wenzi eza nde eloko efolela na bakonzi ya mboka mwana mboka ministre leo tata mokonzi bolobela ye neti tata mokonzi kotika biso te bolobela ye biso tovotaki yo toyebaki ke mwana mboka tolanda otina basinterese tosepeli mwana mboka ye me mwana mboka ye milelo na milelo kaka tosotaka mibali 5 heures toye awa soki toye te bana bakolia te mibali baosala te ndeti lena sabi nakovanda mobali na nga keluka so na mina vanda pokwa topupoli mbetu tolali tokolia wapi bana bazotanga papa mwana mboka yokela biso mawa yokela mibali na biso mawa mpenza merci ya biso Polika Télévision bomoni ete bandeko bozomona awa twali na wenze ya tomba na moi tata mwa liloba tata linga loba mbote ata mbote papa naza mwa liloba koloba puisque biso tout toa bacongolais biso nyonso tozali bacongolais alors oyo eza kose passe na mboka na biso mpe toza bale concernant alors faut mpe toyebaka mpe mpe tolobaka mpe oyo se passe oyo sikoyo lelo nde baobuka boye bato oyo baoteka awa baoteka ndenge nini bazwa mbongo ndenge kasi boyibaki leta papa bayiba leta ntango batongaki yango leta azalaki wapi meka batie basine mais kuna batiki te omomi bapusi boye non na ndenge ya population si esinstalle déjà boye bato basi basinstalle yaya tala ndenge babukaki toka liboso na Chilombo Jekoko aye na Chilombo abuki Chilombo banda kuna na se tracteur esali musala ebuki bandako ya bato lelo tala bato bavictime bato bakwya bakao bamisusu bakufa bamama babima bavictime bakufa batika bandako yango tala nzela basali biso ya Chilombo nzela ebandi mpo esila me nzela ezosila te ti siko nzela etikali kaka bongo yebisanga papa toza mpe na droit mpe toya bato ata toya population yango tokosufara boye te mon frère mpo na nga vraiment nasepeli na nga te ndenge
baobuka place wana. Merci. Merci beaucoup. Merci bandeko tozo zonga tozana bino lolengo ndenge sengeli tozana bino na ya biso podcast ezo bomoni avant démolition bayi bomoni l'état bayi bakaite. Merci na tata mo mwana mboka ministre Léon na makambo kitoko ndenge te bako sala ndenge makambo eko kendebe kitoko ndenge bali ko tambola nyonso tu ezo kendebe malamu mingi mais to bosani te bandeko bokanda biso na ya biso podcast télévision ndenge tozo kende wana ndenge tozo pusana wana ko solola na bandeko ndenge to yeba mais ko panza mwa lisolo ko yeba nini ete bandeko balingi baloba mbote ndeko nolobi nini bon to moni ndenge boye on a service ya ko démolir mais service au bandaki ya ko démolir Chilombo voire même ba terrasse au Bokiraki inachevé toyebi te bato boni bakufi na ba terrasse wana bozotika ngo bongo soki bosali bokontinue mosala bokomisaka na suka bopandi bozosilisa te bato bazokufa na ba terrasse ka oyo pene o bozokufa. Matono mingi. Merci par la membre ya bandeko balandi ya biso podcast télévision avant démolition botika malamu kimia botamde kutebe mbala sima. Bye bye. Lobo ipelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela